Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini et tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango. Confinement c'est comme si mokili eza na pause na epekisi biso te koadore nzambe na biso. En ce moment toza na posa ya nzambe vraiment tozodésire makasi yango wana tolingi toyembela ye kota elongo na ngai tata na lola tomona tozali awa posa na yo tata na lola tomona yo sopela biso kuya na yo tozali awa posa na yo tata na lola tomona yo sopela biso nguya na yo tika ete nzambe nanga bukunzi na yo eya ose tata na lola tomona yo sopela biso nguya na yo. Tu nous as dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Là où il y a Jésus, il y a l'absence du diable. Parce que le diable ne supporte pas la présence du Christ. Yango tozosenga yo nzambe oyo na bavi na biso. Parce que yo soko yo na bavi na biso coronavirus ekosimba biso te. Yo soko yo na bavi na biso Seigneur eloko moko te ya mabe kokomela biso à moins que yo permette. Qui dit une chose arrive sans que l'Éternel l'ordonne. Alléluia. Oh, tika yete zambe nanga bokonzi na yo eya ose tata na lola tomona yo sopela biso nguya. Voilà pourquoi nous ramenons tout esprit à l'obéissance du Christ. Nyonso etosa yo, nyonso efukamela yo. Mingongo etato ete Yesu aza Nzambe. Tanda loboko no ya nguya, milimo nyonso etosa yo. Tanda loboko na yo ya nguya, milimo nyonso etosa yo. Dice
papa, pour la visite que tu nous donnes ce soir. Merci pour nos yaya, nos papas que tu utilises de temps en temps pour nous venir à l'aide. Nous allons remercier le Seigneur qui les a gardés en bonne santé jusqu'à nos jours. Prions le Seigneur. Père éternel, grâce, nous te disons merci pour la visite que tu nous donnes ce soir. Merci pour l'amour que tu nous donnes. Merci pour la confiance. Oui, papa, tu nous donnes notre meilleur des choses. Tu nous donnes notre nous allons les recommander à notre Seigneur. Notre papa, protège nos yaya. Protège tous ceux qui ont confié pour que nous puissions arriver ici. Bénis les puissants. Bénis les Seigneurs. Au moment où les mondes traversent des moments difficiles, notre pays est en train de traverser des moments difficiles. Les autres ont peur d'entrer dans cette terre. Ils disent qu'ils sont nombreux, peut-être nous allons avoir des maladies. Mais le Seigneur a utilisé. Partout dans le monde. Voilà, éternel Dieu, de grande puissance, pas anéanti dans ma maladie. Seigneur, qui s'est exalté, solution exaltée, et qui me l'a sur les aïeux. Nous avons maloba suka, ni pas ni de aucun ensemble, ce qui est pas dans le Atana lola, tomonayo, tomonayo, ma vie, la mission. Éloignez maladie au musika na biso. Éloignez yango musika mabota na biso. Éloignez yango musika matonga na biso. Tika ite Zambe matin d'histoire Okonzina Eya Sopela piso louange et honneur, puissance et gloire, révèle-moi la scène de jour. De toute la création, c'est privé par la scène de jour. Toute la cité entière, chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et chanter Dieu. Dans les royaumes
notre destinée. Père, je te rends grâce parce que tes paroles sont esprit et vie. Ta parole est là. Tu connais les projets que tu as formés pour moi. Projets de bonheur et non de malheur. Pour me donner un avenir et l'espérance. Je crois dans mon cœur que mon avenir est dans ta main puissance. C'est pourquoi je n'ai pas pour mon lendemain. Parce que je sais, tu as une destinée merveilleuse pour mon nom de Jésus. Seigneur, je me tiens sur ta parole et je déclare ma destinée dans ta parole Seigneur. Ta parole déclare, quand j'ai tout abandonné pour te suivre, je recevrai au sentier ta préservée éternelle au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur, je comprends dans ma bouche, que je dois commencer à vivre dans ta parole Seigneur. Je déclare que mon demandeur est pour moi de dominer sur la planète Terre et de jouer de bonnes choses. Je crois à l'enfant, je ne pas mon avant le temps. Je aurai une vie. Une vie prospère et victorieuse au nom de Jésus. Amen, amen. Vous êtes fatigué? Non. Ah, c'est comme si vous n'avez pas encore mangé. Vous avez déjà mangé? Ah, mais le mat tembélé là. Non, maintenant là, on doit manger. Ah, ok, c'est déjà prêt. Hein? Ah, d'accord. Vraiment, on devrait arriver ici un peu à l'heure, mais on est arrivé un peu tard et bon, c'était pas aussi prévu, hein? On s'était pas dit qu'on viendra à 14h ou bien. Donc, on n'est pas... Ouais, ça fait un temps que on fait seulement des surprises au lieu d'informer parfois. Nous nous sommes rencontrés avec beaucoup des orphelins où ils ont peut-être 5 enfants et lorsqu'ils sont informés que vous allez venir, ils cherchent pour la tata moi si moi na maman pour qu'effectif et mata. Mais ici tant to yaka da petit peu to benga te. To yaka na biso kaka to kuti ba mingi pe to kutaka ote. So to ye to kuti ba papa na biso to solo na biso na bana to ki. Biso to fondation Rabi Mavinga au moins de quoi tipo la coste. Nga komona nga Rabi Mavinga, initiateur ya fondation et tozaka na souci ya osunga batu surtout ba démunis. Voilà pourquoi tout ça qui likanti wa fondation. Donc maman moko esenga bien assez philanthropique. Na bi maman ba gros mot pardon. Ouais. Toyaka, je crois toya wataba 3 ou 4 fois. Tokuta bandeko to sola na biso bana. Et ça bandeko moi mikili ya poto vraiment ba maman na Autriche ba kanise ba ça geste moi ya bien. Bilamba o 2 cartons OP utika mikili ya poto na muta tindaki na ebisu kombo na ete a olimbisa me omona ba carton na ye mais ya on to ngai to ya nango to pesa avant to ça ta remise symbolique na ngai pesa ka moi message mo pa bana les amis ça fait un temps presque un mois et demi oyo kombo mo ezo tangama na likalbuso babito na distance na bana kombo moko etangama mingi na Congo na Europe partout dans le monde. Est-ce que ndebo bobo ke classe pona ka kombo wana hein bon ngana olinga suko tanga kombo ngote parce que boyebi kombo ngote eza kombo ya nini ezelo wesengo ya maladie ese bato basepela na maladie kombo wana ekomi kodomine oyo biso toyebi na makomi balobi na biso eza na mutu moko azwa kombo moko uta na lola kombo ebanda kodomine edominati lelo eza likolo ya bakombo nyonso uta na lola na mabele mpe na se ya mabele n'est-ce pas? Il y a un seul nom mabolongo nyonso ifo egumbamela kaka kombo wana kombo nini fo loba ona na lolendo te nanya loba zato ke moko loba kombo ni Yes. biso nyonso Yesu Kristo asepelami pasteur la fois bakisaka de Nazareth ye nde foto tangaka ça fait un temps na bato bazotanga su kombo na ete ekomi kaka kombo maladi moko boye nazaki ba place misu na ko sensibiliser bato ko talisa babana ke maladi wana il faut qu'on se protéger il faut to boyité to se protéger mais ata to se protéger ceux qui yeme Yesu Christ azo protéger biso te tozo mi bate na pamba n'est-ce pas
toko se protéger na biso mais faut tobeli la paix kombo Yesu Christ à Nazareth yango nde eza likolo ba kombo nyonso ntango na koti nazoloba naza un peu fatigué na loba nini mpa bana namoni nzembo mo oyo nasepela na ntango nazala mpe mwa moke na tableau wana boyekola yango Jésus, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous encadrer. Yango na te? Boye ko leo déjà? Oui. Ah ok. Ezanze mo kitoko bande na suba kunda sister ba yembango. Toza sepa na mpe mingi tant to kola. Ezaki bien. Ba kunda sister. Et message eza mama kasité. To profitaki to ya awa lelo. To bite to ya pe na lemba depuis to yaki awa je crois. Tu sais combien de mois, Coco? Tu es en décembre, papa. Tu mets tes ongles après décembre. Ouais. C'est janvier et février, je crois. C'est une bonne sanité. Ouais, janvier, hein? Ouais, c'est ça. Donc, dans le cadre de la Fondation Rabi Mavinga, ma commune est le na biso. Ngana ozonga ka mingi na makomi. To yokana. Ma commune, la religion pure, sans tâche devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Je vais expliquer les détails. Maman, tu vas nous expliquer à biso yango. Tu gagner tant ça remise symbolique ya biloko. Ba carton bomo na fongoli oka lelo. D'habitude maman, tu genda ko fongola pasteur. Tu genda ko fongola carton na orphelinat. Ndeko moko abengisa habiter rabie to ça mabe. Tamso ke boye bloko bon to kenda ko temso to memi de carton nyoso bilo ba bébé bana ba 12 ans 10 ans pe bazalaki yo to koma to fond totali so eza équilibré te to ko tika to zu mususu o banata huile to ça remis symbolique voilà pesi maman voilà merci pesa un peu package na pesa maman ta package juste une remise symbolique hein? OK. Merci beaucoup. Le joyeux anniversaire de Gonabiso. Il y a grâce, elle est là. Tu me dis mon joyeux anniversaire. Si côté. Il y a au moins moi j'y ai. Pour te mettre là. Tu as un carton Soso. Tu as un carton Thompson. Vraiment maman Autriche dans ma pambola. Nous souka les ali. C'est mou les a. Oh les a bah épices hein. Il y a des épices. Matungulu ba aïe et sunga. Et sunga moi baji ezali bon sucre pe ezali toko ta carton hein awa bachaki ba drap likolo il y a quelques draps toko bimsaka na biso hein il y a quelques draps et sunga ba mapapa ba mapapa bana ba brosse eza bilamba eza assez nde mo pena awa bilamba je crois total si na suka te na pesi merci mingi na Fondation Rabi nkolo amona yo ekende liboso na pesi pe merci mingi na bandeko na poto na Autriche na Autriche bao batindeli bana biloko oyo ekomi na maboko ya fondation amemiti esika bana bazali vraiment nzamba pambola bino ya mingi ekomeli bango esengo na biso ezali ke na bino bamuso bazolanda biso ntango bozokutana na fondation boolanda Fondation Rabi oyo soki bokutani Rabi Mavinga soki bokutani na bango soki botindi eloko na maboko na bango boyebake eza mpona milimo oyo donc nasengi vraiment moto nyonso motema malamu oyo akolanda o alingi Yesu o aza ya Nzambe parce que là biso toluka vraiment bana Nzambe ndeka bakota wa ya bana Nzambe ezaka suka ezaka umela ezaka elengi donc soki bokutani na kati ya fondation bolandi biso bomeka ko aider fondation oyo eza bato bazoya ngonga balini toyeba iteke bana bazwa Thompson siko matembele yango wana toke kobuka na ferme siko Thompson kobima ça dit que combien Nzambe za Nzambe. Merci mingi na bino nyonso bata bonne volonté pour contribuer. Merci vraiment coup de chapeau na Fondation Rabi Mavinga. Nkola tambo sabino. Vraiment beau continuer merci. On va dire un petit mot chanté pour
année de plus que Dieu a ajouté. Viens ma chérie. C'est les autres secondes. On va parler à Dieu. Est-ce qu'on peut venir debout? S'il vous plaît. Au nom puissant de et par les saints de nous allons prier pour la grâce. Nous allons dire à Dieu merci. Parce que papa, si nous prenons mon avis à la grâce. Merci. Parce que tant que nous avons moyen, on peut se souligner qu'on est pas la question. Nous avons ça et les volants. Nous avons ça et les volants. Nous avons des projets. Nous avons des manières de nous réaliser le projet. Tout bon Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci les amis, on était venus vous rendre visite. Maintenant on part déjà. Et à ces périodes, vous voyez, rassemblement de ça matin. Il y a un moment où nous sommes au hôtel, nous sommes n'est-ce pas? Voilà, donc on était accompagnés de la grâce, Gide, Mawete, et Cédric, Coco Demaké derrière la caméra, et puis Pasteur Kossi qui est avec nous, il est notre coordinateur de la fondation. Merci à tous. Ah, les enfants n'ont pas parlé aujourd'hui, même quelques enfants seulement. Hein? Bonjour. Comment t'appelles? Je m'appelle Crispin Kitenga. Kitenga, tu dis quoi par rapport à la visite? Merci Fondation Rabbi Mavunda, que Dieu vous bénisse. Merci. Les mamans qui ont passé à vous depuis l'Autriche. Qu'est-ce que tu dis aux mamans qui ont passé? Que Dieu les bénisse. Merci beaucoup. Merci pour la Fondation Rabbi. Que Dieu vous bénisse. Et les mamans qui ont passé à vous aussi depuis l'Autriche. Merci. Merci à Que Dieu eux. vous donne beaucoup d'amour. Merci. Merci beaucoup les amis. On va vous laisser, on va partir. Et pour revenir encore plus tard, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Allez, votre bien. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, on est arrivé à la fin de ce reportage. On était venu ici à l'orphelinat Eve Eden Alemba
avec l'homme de Dieu, le pasteur Kossi. Pasteur Kossi. Ah, tu comme na difficulté, tu peux s'amtumbo tété. Et comme il peut t'avoir battu coup du boy. C'est bon, tu peux s'en y ouais, ouais. C'est John a raison. Boni papa. Oui, ça va par la grâce de Dieu, papa Rabi. Dans Salango, ça va. Au Monibana, il y a EEV et Dende. Et là, comment impressionné à Makasi parce que tant que ça a arrêté, nous avons Makamususu. Et donc impressionné à Makasi, ça éducation à Bonzambe ou à côté à Bango. Donc moi qui tombe bâti si j'ai un bassambe là-bas, ça montre que ça bien encadré. Na bateau nyos baza lokola ba maman pour na monto ba cadre pour na bango et na commission Nzambe. OK. Et pendant la période où va confiné mais nous au moins on a fait ce tour ici. Bata bonne fois bazo sunga, il y a des gens qui bougent, on a souci vraiment qui na kamango qui na liboso. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous suivent là, ba fan na biso et batamte à malamu. Premièrement, je dirais un grand merci à tous nos fans ainsi que nos partenaires au Baza Musika. Surtout, tu vas payer confiance sans que Baza na crainte mon côté va rien penser. Sur la PCO, avant de me quitter, qui est coma. Oui. Donc, tu vas bon, tu vas pas mal là-bas. Tu vas cartonner yakala, mais bon maman qui et merci à ba maman biso baza na Autriche ba kanisaki deuxième ovenga bona papa maman moso ba kisami abakisi loko boye ba kanisaki ba yuti quand ça botan nous kombote ba na posa ba kombote ba kanisani ba sali Jésus tomoni bana ba kozwa poulet ba kozwa thomson ba kozwa l'os ba kozwa maïs ba kozwa moi biloko tomoni wana nzamba pambola ainsi que na fondation Mavinga Petit Loboko nzamba pambola pe fondation Mavinga et nzamba kanisa pe bande ko nyonso o bazo ko accompagner biso même na ba prière donc on a vu ça bonga nzamba pambola bino likola confiance mo pe sa biso to ba chaque fois biso za nini na conscience de continuer nzamba kanisa bino a pambola surtout pe papa Rabi et atayo le bien boité mais vous êtes malade mais on s'est sacrifié ya ko assister bana pendant ba temps oyo au état de santé témoigné la religion pire vraiment donc tout ça donc ma comique comme tu dis ça oui ça nzamba kanisa batu nyonso et une équipe totalement na bango et ba chauffeur na biso ndamba pambola ndeko Rigen et akanisa ye apambola ndeko na biso Seda ndamba kanisa ye ndeko Gilles mawete totalement na ye ndeko Gasa laba joyeux anniversaire na ye donc bato pe anniversaire bakomi konyonga po ezali bake kotetuka soki wapi moyen bokendeza te amona ke pasteur atani komona nga tete kokodema ye anniversaire ne lelo te ye aza na décembre nzamba pambola ye et merci papa Rabi donc merci l'homme de Dieu, merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à Yagrace là-bas pour ton anniversaire que Nzamba Pambola, longévité, Obala, Obota, Nini Souzezak. Aussi sa classe. Allez, Nyon Sokaka. Merci à tous les fanatiques ou internautes de Kilongo TV. Merci aux amis de la Fondation Rabi Mavinga. Merci beaucoup Coco Dema. Merci à vous tous. Fiston Bastien de Dominique Kele, moi Namsakata, Angèle Kinkela, fils Kinkela, Ariane Ochesco. Oui, papa. S'il vous plaît, les cabouetés et tonton Taliba, maman Autriche. Parmi les mamans Autriche, je suis Tika Carabiso. Oui. Et tu profites de l'auto. Tu présenter sur la condoléance. La famille de maman Abiso Marthe, avec Moko, il y a des partenaires Abiso et Musika, ou Tika Carabiso. À chaque fois que maman Marthe a été, ils ont un carton surtout que maman Marthe a été, maman Marthe a Tika Biso, maman Marthe a Lola a battre la molimo na kimia et pe liboto so maman Marthe bana nyoso maman Marthe na bakanisa bino maman Marthe azina na musala na Autriche pe kakona azapi parmi bato batinda donc azapi parmi kiri c'est ba maman batindi lelo pe nzamba kanisa yo bana maman Marthe misala o maman na bino asala na nzela ya fondation Rabi Mavinga nzela ko tinda na orphelinat nzamba robosa na bino te nzamba kanisa ran livre de souvenirs ata la bino pe kanisa bino. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci nzamba amona libota ya maman Marthe. Merci na bande konyo so balandi vidéo oyo.
c'est vrai tout ça kaboué peut-être pour na relaxer que misala auto zé ko ça la fondation Rabbi Mavinga bato belé bazé ko pesa biso confiance bato belé bazé ko tika biso te bazali kozana biso tant so bazo tuna mituna tant so bato ba participer eza la mingi. Merci na bande gonyo so balandi biso lelo to kutani bala sima numéro ya sika. Merci Coco Dema. FJB agence assure Nebsibino sur Ecosa. Maringa numéro 72 babi agence Ezamoko. FJB agence assure. Donc ah eloko ebunga raté oh tina ke loko comme bueno. Très sûr agence moko kitoko otiki blogo na yo un mois après ozui yango ndenge kaka otikelaki yango. Fiston Basende basali fitting na Julien Basende to benga na kombo ya FJB. Eza awa na Maringa na Kasavubu croisement kaka Shaba deuxième parcelle na Maringa bana Kasavubu ne tout boyebi. Donc ah eloko ebunga raté oh tina ke loko comme bueno ah vraiment les agences ma oyo Fiston Basende na Julien Basende ba tcha vraiment esprit. Maringa numéro 72 na Kasavubu esika obunga te entre Shaba Sosa oye aozi kolina yo ozi blo na onyoso nenge koka eloko ebungi te. Oza na France, oza na Belgique, oza na Allemagne, oza partout. Olingo tinda biloko agence Ezamoko. FJB agence assure. Kabwe biloko ekomi te biloko ekomi abaya kopesa biso oyebike na nyokwami makambo ba agence oyo na nyokwami makambo ba agence nakende na lemba oya boye oye te zonga lobi oye susu boye après une semaine apekisa batransport na bana poto bana partout agence assure yango oyo FJB yaya kolukaluka te konyokwama na yo te onakende place boye nazonga place boye kinia FJB nalobi bien FJB agence assure Maringa 72 ekomi kaka ndenge ekomaki yaya oyo ngai te namemaka deja bazala koli mosusu bazakoli. Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango lelo toza awa bomoni pembeni na ngai quelques fournitures scolaires na mimi yango mpona hôtel samine échantillon toza na bakaye toza na bacrayon toza na bastylo toza na basac to mpe babag school toza na bauniforme quelques échantillons yango totie awa mpona hôtel samino mosala wapi oyo fondation Rabbi Mavinga tozali kosala rentrée scolaire kala te tokokoka kosunga baorphelinat nyonso te ya Kinshasa kasi ndambu oyo tokoki kosala na lisungi na bino oyo bosutenaka Rabbi Mavinga bino oyo boencourageaka biso bino oyo bomotivaka biso pour que tosala bageste ya boye amour et compassion tolobaka na devise na biso amour et compassion toza na bolingo esengi tozala mpe na compassion tosunga baye baza na mpasi baye bazangi nde tosepelaka mingi ntango bobengaka biso ntango boencourageaka biso
oyo nyonso yebi ki atindelaka rabi quelque chose. Rabi zo ata oyo, rabi osaka msano malamu, zo ata 50 euros, 100 euros, 200, ça dépend. Oyo nyonso atindaka rabi kende komona ba orphelin, kende komona ba veuve, to salaka yango, yango lelo toye ko remercier bino pour na confiance. Pour na confiance au bopesa biso Fondation Rabi Mavinga, bopesa biso équipe Mobimba ya Kilongo TV na confiance au bopesa biso pe toza reconnaissant na yango nde tozo tonda bino. Soki orphelin moko atangi lobi akomi moto. C'est une façon pour nous de contribuer à l'éducation ya bana. Avenir ya mboka na biso eza na bana. Soki bana lelo batangi te, lobi bakoma ba brigand, lobi bakoma ba fazer, lobi bakokoma bakobanda ko nuire lisusu société. De préférence to sunga bango tango oyo. Yango yo mutu ozotala ngai. Yo mutu oyo osaka ba geste ya malamu to pensaka pe ko soutenir ba orphelin. Peu importe bat ozan confiance na bango benga contacter bango sala ba geste na biso to ko soutenir yo et kozala malamu mingi. Mwana oyo atangi te apporter nini na société. Vous savez, on nous dit la plus belle femme ou bien la plus belle fille de la ville ne donne que ce qu'elle a, sa beauté. Mais la plus belle fille de la ville, certainement, doit être celle qui est intelligente. Elle va apporter son intelligence dans sa société et kozala malamu mingi. Biso Kilongo TV tokanisi pour contribuer à l'éducation ya bana pour que lobby tolesa nzoto tolesa pe bongo. Olesi mwana na musuni, olesi mwana pe na bongo, olesi mwana pe na molimo e banzela ya nzambe. Soki bongo ya mwana ele malamu, c'est-à-dire akosala pe musala ya malamu. Ndenge kokode mayebisaki ngai abi mbongo esombaka mayele te kasi mayele nde esombaka mbongo. Soki mwana aza mayele akoyeba kosomba, akoyeba kotonga, akoyeba kosala makambo ya minene. Merci mingi epai na bino nyonso, c'était pour moi une façon de vous remercier. Na bat nyonso o ba soutenir Kilongo TV. Merci mingi na bat nyonso ba soutenir Rabi Mavinga en particulier. Merci mingi na bat nyonso ba soutenir Fondation Rabi Mavinga. Quant à moi, je vais dire merci na ba collaborateurs nanga nyonso. Je dis merci à Coco Dema, Oaza Simabilili, notre réalisateur, notre chargé de Makambo Ebele. Je dis merci à Pasteur Kossi. Pasteur Kossi. Oyo tozakana chaque jour collaborateur na ngai pe. Merci mingi na Pasteur Herbie, merci mingi pa Pasteur Ringo Mambote, merci et pa Pasteur Jean-Paul Mata l'homme de la foi, merci et pa Rigen, merci et pa Igor Silou bandeko tozana bango na barfelna, merci mingi et pa énorme Kalenge, merci pa na yo, merci pa Maître Roli Kouchi, merci Maître Mouké, merci Angèle Kinkela, merci Papa Kosi Mazebo pour notre soutien à yo, merci Mingi et pas Bernadette, merci Fondé Kabea, merci Bandego Nyonso, Oya Poto Bosutenanga, vraiment, merci pas Nabino Nyonso, Fiston Bastien de FB International, Papa Duval Kasongo, Papa Nangai Dominique Kiele, Mona Moussakata, merci Mingi pas na yo, Mamé Méline Zemba, merci et pas bino nyonso vraiment na soutien na bino Fondation Rabi Mavinga yango malé mbeto zokende malé mbeto sala ba action oyo kozala concrète et kozala malamu mingi oyo nyonso alinga contacter biso ba numéro est affiché et to soutenir ba orphelin to soutenir ba veuve amour et compassion. Merci Fondation Rabi Mavinga.